Oye ce qu'on a ndako. Et pas na. Et pas yaya non bangata. Yaya bomeli biso marché. Marché. Bokata monter s'il vous plaît. Ya belle va bomeli biso marché. Wana oye ici ba monter bokata te. Bokata monter yaya bomeli biso marché. Ce qu'on a rejoint wapi? Ce qu'on a belle bomo ça la boye pour kaba kokana na bela. Ki motema mabe. Très bien. Comme elle linga yenda bonga muninga te. Comme elle linga yenda kota saka loso muninga kota tata kopa loso ko kota te. Soit Monique no yozo kene moi bien et comme talakisaka nini yekutu aliboko mo sangana lisanga pour combattre. Très bien. Oh boso bosa na ke élévation na yete mtaliko na makasa sa kindumba te. Boso bosa kezana mutu moka pesa ki etango bo nuire ye. Donc boyeba ke arokita te avant kita fo modo tre uta likolo. Likolo et pas nzambe. Très bien. Pour amataki bangomba pas comme le linga zani. Petit mais costaud en 2023 le travail y a ba comédien sur le plan professionnel. S'il faut yo au critiquer ango au kolobani. Te mikolo na kati bazali. Hein? Mikolo na kati bazali. S'il faut critiquer. Te critiquer te. Non mais ceux qui comme wana de folongo. Mais ceux qui non critique. Oye ce qu'on a ndako. Et pas na. Et pas yaya non bangata. Yaya bomeli biso marché. Marché. Bokata monter s'il vous plaît. Bien. Le que marqué ngeza comportement bato to yebela ki bango te kala et tout le monde bon en 2023 la qui c'est vrai visage na bango. Vrai visage na bango. Donc très bien. On remarquer mutu moko boye to benga kaya za ka maman moko za respect mais tu te permets batu moko baza pembeni na yo ou soit baza pembeni na yo te mais batu bazo sala ba makamoko yo moko place au vendre zo lo kumu zo miyembela na vendre na ngai seko na seko. Voilà. Les lots batu belé ba comment ba manquer maman belle vie quand ba respect parce que ba bien dans la phase moko motema malamu tout ça likambo ça les loté. Très bien. Yango siko ngai na baka nazalo ko la yete. Nga naza libanda David kati Goliath. Mutapesa nga kombo wana maman belle vie kandi. Relève à serrer makila ba champion libanda David kati Goliath la guerre de la presse congolaise. Malembe. Toujours en 2024. Libanda nini? Libanda David kati Goliath. Ndeni. Est-ce que yolobaki aza modèle ya bato? Oui, aza modèle ya bato ebele, mais basala rassembla balingaka kolaksa ingratitude. Bazomona c'est comme si le rôle ndire bato ba mona bango pamba ba mona loka. Non. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Une année de bonheur, une année de grâce. 2024, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec notre travail. Le travail, vous allez devoir nanga droit na bino ya ko informer bino na ndenge elongo bani tadi ngala pas depuis la République démocratique du Congo. Nous sommes le 3 janvier 2024 aujourd'hui. Jour pour jour, tu commis déjà le 3e jour, il y a année 2024. Mesdames et messieurs, je continue justement à faire mon travail dans le souci de vous informer, dans le souci de vous apporter de bonnes nouvelles et surtout de bonnes choses. Et ce que vous aimez tant. Top Media Télévision, au cœur de l'actualité, il y a une grande dame. Elle sera une surprise pour les autres. En tout cas, dans Attaque Nanga, vous avez compris que c'était déjà Madame Petit mais costaud. Beaucoup de personnes. Basenga qui est une façon ya ko solana y des sources une façon ya ko panzantekena y mesdames et messieurs aujourd'hui nous allons essayer ensemble ya ko solana y voilà pourquoi j'informe à toutes les personnes na ba couche nuance vous qui aimez beaucoup le travail que nous faisons ici et puis le travail de Maman Belle Vie Kondi. Maman Belle Vie Kondi séjourne aux États-Unis. Azoko passé séjourne très bien. Ce matin, elle m'a encore mandaté pour vous informer qu'elle se porte très bien. Voilà, Dadju Baba Tchelinga, moi une petite vidéo et puis les photos, une façon de vous dire combien maman avait passé la journée. Il y a le 1er janvier 2024. Elle a aussi fêté. Je m'excuse. On a mon de Tibatona bato bali baba kelanga plan. Et Simbate. Voilà, elle se porte très bien, la santé très bien. Nyonso Ezo qui est vraiment dans Ndenge et Longobani. Et puis elle m'a dit à très bientôt, elle sera à Kinshasa. Elle sera à Kinshasa, mais en entendant film Nabiso et Outik aussi, l'hameçon du pervers, il y a
il y a déjà une affiche disponible qui annonce l'arrivée d'un nouveau projet, d'un nouveau film. Na kombo, il y a la suprématie. Suprématie, na kanisi pe bachelinga affiche nango wana. Une façon, il y a koyeb Sabino était Moussala et Zoko Sale Manandenge et Longo Bani. Bien que son absence, bien que Azate, mais au moins, il y a toujours des projets, il y a toujours des films. Eux, ils allaient déjà dans la file d'attente. Il y a Bellevue Télévision. Cette série, et cela dit depuis le lobby, mais effacer en côté dans Bellevue Télévision, et ça déjà dans Bellevue Télévision. Prenons d'abord l'extrait de cette série et puis on se retrouve tout justement après. Une façon de continuer avec cette émission pour notre côté la bino petit mais costaud, Bosenga Keming. Merci. Okende te. Non, nayebi yango te. Nayebi si yo okende te Milo. Makolo kanga o mignonne. Oh. Ok nanga. Eh fona moni bana na ko ba pesa nga mawa. Milo. Et puis na mutu na to solo Milo. na e pona mutu. Milo. Ça c'est quelle réaction? Nga na oloba non. Yo oloba nga okende na force. Bon non na oloba on est takana. Vous en kanenga penko. Eh. Maman. Faut expliquer nga non pourquoi. Non ala pona ni. Pour mutu okende déjà na mutu moto sto solo la ki ba pesa nga place mo no bando kutisa 3 villages bando ya wana. Yo kanti so sali batu au sali 50 personnes maquillage coiffure. Ba pesa to 15 000 ça on fois 50. Et les salons lobby kuna ba batia maquillage te basuki na bango na la kisi bango ba komi kolela ba lingi ko on est na kende kuna na vandi pene na formate pendant 4 5 mois. Na sita bona ye. Eh. Voilà. Oh ya, non kende. Bon amogo bien. Bon mon pépé ça kuna. Tu changes de banzete. Maman policier ate. Policier zate amitu kamili. Donc nga na zolo bana yo okende te. Yo zolo bana nga okende nanko. Je me suis retenu pour moi. Milo, wana nungo la sangani. Kinini. Tu banjo sona. Na ese tu banjo sona. Donc yo Milo bana nga okende nanko na yo okende nanko. Nabi yondo sama ngamna. OK, soko za mwasi nga za mobali. Kende. Soto mibali mibali yo kende. Asi yo za mobali nga kana mwasi. No okende nga. Okende te. Je dis non okende te Milo. Soto na yo. Makolo na yo. Kopesa ngambongo te no kena mbongo na ngamo na bilo na ngamoko. Kopiange loko te no kende. Voilà, de retour sur ce plateau. Un grand merci à toi, Dadju. Tu es derrière la caméra, tu réalises cette émission. Un grand merci à la famille Libota Mobimba. Bon séjour à Maman Belvi Kondi. Un grand merci à Maman Bijon Ketani, Maman à 90%. Un grand merci à Papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à toi, Bertin Konembongo, propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada. Un grand merci à Maman Zozo. La femme de papa Noé Mavaka Lanzinga, Bazamo est belé, petit mais costaud, Azo Kamo, mais papa t'a dit Azo Kendeka. Ceux qui peuvent oser continuer au talanga, n'a pas ça. Maman Deborah Lubanda, kilo mère à Calgary, RP Yogo Luka, Okamo, les sous petit mais costaud, n'a pas ici, mais Wana Dadju Yozo Fongola déjà. Ceux qui peuvent au Kamo les sous, n'a pas ici, Katez. Mon amour, tu sais combien je t'aime, Katez. Bon séjour, Nayo, Namboka Bapaya avec ma nièce. Ceux qui peuvent au Kamo les sous, petit mais costaud nako baksaka Aurélie Mafuka na ndenge ka ya kanda nako baksape mama diasonama na ndenge faute po passer deux ans na mboka okomo pe na ke plus loin na baksi mama Emily omoni do mama Emily seti mayinga et puis soki ozozela na peso bonjour nako ke ne petit na niveau bonjour bon après-midi Zelana tadi galapa na yebi ke mboka ya mboko passe ezali passe ça mais pesa nga pe parole mbala moko te na peso parole ezala kwa na bali na komi wana bana botelemisa ngai wana boko tsanga ba mona sala zela fo bwaka mbongo e bon mbongo bwa kiteka mbala moko ba kotisi po ke no mona mobali no na kati kuna te mais na betaka bor masuka OK maman Nathalie nana mosibu baza mo ekolo e bango vraiment bazo mériter boza ebele alors yo comment déjà écolo baza vraiment te bango baza mo écolo ce sont des femmes de valeur alors ba méritaka le dédicace en tout cas ils ont la moyen pour nanga ya koyebsa bango merci bonjour déjà bonne année à toi madame Petit mais costaud pareillement merci bonjour na batne so hôtel biso comme d'habitude na mesala lubango bon après-midi bonsoir et ça dépend quand il y a beaucoup de la émission oyo donc voilà, les amoureux du théâtre, je suis là, chez Top Media, Boya, Bafan Toubolinga, Christianville, la grande Petit mais costaud. Relève à Seré Makila, champion Libanda David Kati Goliath, la guerre de la presse congolaise. Malembe. Toujours en 2024. Libanda Nini Libanda David Kati Goliath. Ndeni. La mesana nangate. So mesana ngana l'action face msusu. Na comprendre te. Libanda Goliath. Libanda David. Libanda David nakati Goliath nakati Goliath
Donc ça dit que so message na makasi na l'action ko phase oyo eza na kati. Yana bina binga mta message na ngati. Mais au moni peut-être que na ndenge ya mabete. Vous allez na bilongi mi balé pour une femme, pour une personne aussi, eza malamu peut-être. Eza bien. Bien nango eza wapi. Eza bien parce que mutako ko saka na hote. Lelo Congo lelo comme zo manquer le quoi maman Belvi kandi na profiter ko pesa ba bonne fête. Bon séjour na ye. Bon séjour pesi kazali, za malola salongolu, ozongela biso to mono geza sous plaisir makasi. Donc voilà. Lelo ba te belé ba ko manquer maman Belvi kandi ba respect parce que ba bi azana phase moko motema malamu to seli kambosa lelo hote. Très bien. Yango siko ngai na baka nazalo ko la yete. Nga naza libanda David kati Goliath. Mutapesa nga kombo wana maman Belvi kandi. Voilà tatu zaka na groupe ya maman via. OK. Na joie film moko mauvais semence nzaka ndoki. Siko na ndako ba yebite na ndoki. Donc ça dit libanda David na yebisa bon kanga na libanda David kati Goliath. Nzoka tina lobaka bongo na miyebi o nga nazali. Allez kombo na pe la tiki yango. Est-ce que c'est ce qui manque aussi et pas nabino ba comédienne en fait d'appliquer ba mesure oyo ozo koloba wana ba mesanaka na binoté parce que comme mesana ermo pe komaka infraction so mesani na ndinga mabe balaxi oyo na 4 c'est ce qui manque chez vous les comédiennes. Yango ne manque. Yango manque. Yango moni mutino ça sala n'importe quoi. Très bien. Parce que ayebi déjà face ya mutu. Asi ba mesana na yo. Donc c'est à dire ce qui na fingié lobiso na kabeli ata moi $50 a olimbisa pa moni mbongo ba o lakisa batu lo lenge yo zala ko ngai na lakisa batu lenge na zala ate na lobaka na mutu to vanda bien me komesana na ngati. Pourquoi? Parce que mutu so mesani na yo komo sala ba biloko moko bo e komo sepelisa o po o sala yelo kote esi a mesani na yo esi a peser yo déjà. Donc yango ngai ba mesana na ngati. Très bien. Ngati to beba na ngano yebi yebi bien. Yebi fasi to beba na ngano. L'autre fois to beba to kenano ma be makasi. Type au moni au répondre ngali soutenga pe na répondre le soutele. Na sundolo ka bon ça va. Bon to lo ba to beba na ki après ko beba na. Après ko beba na. Ka to bongi sisi. Eliko la kisaki na comprendre yo pour comprendre nga. Très bien. Voilà, c'est ce qui manque et pas battu bébé. Il manque bango makasi. Voilà. Il manque bango fort. Voilà, petit mais costaud. Je suis très heureux. Beaucoup de personnes basenga qui étaient papa t'a dit yambela biso petit mais costaud en tout cas. Ende type batopé ba mo linga vraiment dio ya yonanga makasi. Nzambe a continué ko battre la biso to salaka mosala. L'année 2023 ezalaki ndeni pour la petit mais costaud. Pour nga ezaki ya nemoko ya moi mabe. Je peux dire ya moi. Oui. Sauté. Très bien. Il y a moi mabé côté bamakambounanga moko je peux dire privé je ne peux jamais citer ça ouais, OK ça et deuxièmement ezala ki mabé makasi na lolengi to se comporter batunyo so balikana na télévision. OK. Donc to se comporter mabé makasi. Très bien. Et na osambela nzambe ane otokoti to mekampe ko changer ba mentalité na biso. Très bien. To changer le lengeni na ko ya ko zalela pour que ça la bien makasi tango ane moko e bakisa makana vie et yaka teke po ozonga kana ba bêtises oyo zaki nango mais ane tango ezo bakisa mbani ko contrôler et loni na saki mabe o ko sala ke na longola pona copier malam. Donc c'est ça qu'on appelle le bilan de la vie. Donc sali pena bilan na yo moni kete cette fois-ci fona tambola penza kitoko. Très bien. Donc je sais que na makasa nzambe o esimba kité et ko simba et vous allez quand même bien. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué la vie de Petit mais costaud dans l'année 2023? Pardon? Oh, et marqué vraiment vie na yo et ko servir pe na bande comme sous la leçon na neo asika ba emboîter pe le pas oh yo salaki wana. On a ça qui anime. Ce qui a marqué la vie de Petit mais costaud en 2023. Ezani. Voilà. Et le remarqué ngai personnellement je peux dire na longol na phase na ngai na keno na phase ya misu ya komona ya makambo nyonso. Très bien. Et le remarqué ngai za comportement bato to ebelaki bango te kala et tout le monde bon en 2023 balakisi biso vrai visage na bango. Vrai visage na bango. Donc très bien. On remarqué mutu moko boye to benga kaya za ka maman moko za respect mais tu te permets batu moko baza pembeni na yo ou soit baza pembeni na yo te mais batu bazo sala ba makamoko yo moko place au vendre zo le kumu zo mi yembela na vendre na ngai seko na seko. Je ne sais pas si la meko comprendre yo place wana. Donc et sali penza mabe makasi. Bo soto wana donc moni lelo tadi so yebeli ngai petit mais costaud
na phase na yo mais lelo soki na sala eloko moko boye place ozoko ba ah mais pourquoi na sali boye azala nde boye de lelo skonga elekelinga ka na phase ya mutu moko songolo pakala pour ne pas citer les noms ozomona donc mpona nga na yebi ki azala kana ye mabete mais akomi ko sala ba makambo wala kisi skoki na lolenge bino bokanisala ga yanga ngote tala sko lolenge na nga na sala nga nga yeyo yango na ka ni marqué nga makasi et puis na yo comprendre que c'est une maline. OK. Très bien. Est-ce que la façon dont vous voyez les choses, petit mais costaud, le théâtre est yo sacrifié aussi toute ta jeunesse. Pensez-vous qu'il y a encore de l'espoir et pas Nabino, Namili, Nabino, ils allaient remplir, il y a Makambo, ils allaient, il y a Malongate, en 2023, tout le monde Baskanda, les bélés, ils ont collé. Bino, comédien, pensez-vous qu'en 2024, on va retrouver encore marche moko yasika par rapport à votre façon de faire les choses? Et ça dépend de mon toit, ça les bilans en vie. Très bien. Tel que moi, je peux dire oui, évolution est de ma côté. Très bien. On a dit que le lien est tambolaki, on a dit que l'on a dit que tika pour qu'il y ait un côté. Très bien. On est ça là qui n'a marché qui to. Ah ok. Mais ceux qui se posent dans mon tout sur ça qui non, mon igando ya 2023 na kokota nango. Le contraire, ben sur azolo ba eye kutu makasi. Ce que ça dépend de nous. Tabonga marché malamute. Tel que moi, on a dit que j'avais nazoki tant ko tambola mo ba quelques défauts. Alors des fois na pour qu'il y ait un tambola nangote, il faut na tika yango pour na tambola malamu pour le bien servir bateau. Et l'or mo bien. Voilà. Merci mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec cette émission. On a kanisi eko s'appelle soto fongoli coca. C'est là ngande belé. C'est là ngande belé. Ce qui est combien boy c'est que non fongolate. Non non, c'est là ko fongolate, oui, ko fongolate. Oui, vaut mieux na fongolate. Po yo yambinga, o c'est là ngande loro moko ya boy, même bato ba kelinga ma na télévision. Eza yanga, eza coca nanga. Donc eza coca nanga awa eza teke mopaya do alia ke belé. Et pas nanga mopaya alia ka mokie. Et puis boyo ka soni. Mboko pas c'est ça. Mais pas c'est ça makasi. Et puis Herbino bomela coca boyo ka goût. Donc goût makasi. Non, ngana kabaka, ne vous inquiétez pas. Kabaka maman. Ani asika, ngana ko salama. Nan donc ayiye don na deuxième verre. Bozana esprit ma bé, no kabate, verre moko kak. Ma papa zo verre o chakuna. No kabate? Papa. Koka oza $2 na niveau kina. Oh, oza kutu na chance petit mais costaud. Maman, oza na chance na yebisio batulo quand même maya mwindu de. Ça va vantir. Continue. Non. Ça va. Namoni komela wana eza ya ko prouver nga. Mais o ko regretter. O komela lisusu kokate na yebisio. Po bino nyonso na moni. Bo koma bo meli ba super appétit quand vous venez ici c'est pour le coca. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'ambiance qui règne ici chez nous. Et Salinga, encore une fois, Essengo, mais le cola to uti comme la coca, na kozo on anzela machine to luka moyen to respirer moi moqué avec petit mais costaud. To zoa extrait, il y a film Nabino l'hameçon du pervers. Oyo est disponible déjà dans Belleville Télévision. Puis on se retrouve tout justement après une façon de commenter na film Oyo. Suivons. Tu n'apporteras rien d'ici. On me met l'autre awa. Mais tu l'autre côté awa, je te dis. Respecte-toi. Respecte-toi, Naoyem Sao, respecte-toi. Respecte-toi. Osala nini? Okansanga. Okansanga. Okansanga bien. Papa, bon mon habit sauté s'il vous plaît, papa. C'est bon, c'est bon, c'est mon tout ma casse. Maman, arrête ça s'il te plaît. Toi aussi. On peut ça là on a stand na yebi se vive place OK. Ça qui OK ensemble. On est place OK. Na stand yem si battu na bi ma faxes, na bi escort. Jamais. Et quand la femme de parole, on a lobby avec ça là. Ko tchengo li bala des années. Li ba de fungo la ba ba bala te ba vivre te mu pepe na ba surtout ba vivre li bali. Bon, mon année, c'est bilan de personne va te souffrir. Mais maman, papa ne parle plus. Tu peux arrêter au moins de parler. Si papa ne parle plus, il y a
maman. C'est lui qui est là, n'est pas dans la beauté. Elle ne sera qu'à Sylvie qui est là. La scène à Sylvie. La scène est Sylvie n'a pas à Sylvie. A rapporté que nous peut ça, que nous peut ça. Ouais, comme nous connaissons sur la nouvelle, que nous peut ça, t'attends maman là. Bonico. Eh. Vous avez mis Zoua, Milo. La canage. Vous avez mis Zoua. Papa, s'il vous plaît, papa. J'ai payé ta formation pour ça la salon à la haut. J'ai payé, je me suis investi en toi. Milo. La station ça. La station ça. La station ça. Casse. Eh, mobile, le coup mobile. Arrête ça, s'il te plaît, papa. Mobile, il faut sur moi, si mon coup monté. Eh, au fout d'un madame Naïva. Eh, mon cœur pèse aussi d'ici, malo, baki mobile, naïa, yanini, papa. On va sauver la basse ma vie. Si, elle t'a pas ta. Non, ok, ma casse. L'instant réservé, l'instant ici, va t'habiller, c'est bon, ok, on mata. Non, que vous n'avez pas risque, la mamie, tout comment elle va risquer. Non, que ne le bon, ça va chance, vous en la machine, on a ça accident. On coup faté. Yo, quand on va français dans la yo que nous allons tête dans la maman. Comment c'est pela. Est-ce que ma camarade va concerner l'autre. Ni le point ni le loup. Naibisi ko meka. Naibisi ko meka. Ça mbana sur ça la zone loba. O ko sanga mami. On va ko ta ko point. On va ko nyo to ndako za nakati. Yo za nani? Maman, ça vient d'où ces comportements? C'est maman, c'était pas yo ça sort, maman. On ça sangani, yo ngo sangani. Qu'est-ce que maman là yo? Merci. Bye. Ah, Sylvie, le papa. Sylvie. Maman, tu es contente. Sylvie. Maman, sois baiser ma boy, non, non, fallait bosser ça. On s'en fout de solitaire. Mais vous, c'est moi, Sonia. Toi, tu peux dire de telles choses à Sylvie. Je suis prête. Entendu ce qu'a dit ta maman? Oh, c'est un divorce, c'est un point de cinéma cassé. Ngam bandango. So so ko batenga mo ke sengelongo. On sakala comme ça, on voit qu'ils zeng na lwa kamo boy, na lwa kamo boy. On t'a battu, on te zine ba contrat na, to so banda kukuna na banda formation. C'est comment la bima escroc? Maman. Divorce. Oyoki. Divorce. Na lobby. Basi baba nga comme divorce na banga hotel. Biki nga banga divorce. Mesdames et messieurs, le travail parle à la place de Madame Bellevue. En tout cas, ils allaient moko yaba evrenaye. Oyo et outuko clôturé année 2023 l'hameçon du pervers aux alaki filmé au bomoni ba intervention ya ba papa Ebele, ba papa Alain, ba papa Serge, ba papa Guécho, ba papa banane mususu, ba papa baza moi Ebele, ba papa JR, ba pasteur Herbie, bomoni pe ba intervention ya ba maman Milo, ba intervention ya ba maman Étoile, ba maman de la paix, ba intervention il y a Ndekonanga Viviane aussi, que je vous promets déjà avant la fin de cette semaine, déjà à Ozala na plateau. Une façon, il y a Kosolana, il y a Makambo, il y a Ndenge et Longobani. Tata, moi, c'est un petit, mais costaud, Ozali, Moko, il y a vedette, il y a Mboko, Moko, il y a comédienne, il y a Mboko. Ton apport d'abord par rapport, il y a tableau, Oto, Kolanda, Oyo, Maman Milo et puis son mari, Papa Serge. Réaction, Nayo. Bon. Je n'ai pas de maman mi balé. Donc d'abord félicitations à maman Bellevue Kandi. Maman te Yaya. Ah oui, Yaya. Les caméras de fois. Né dans mon ami le bébé en maman. Donc c'est ma grande sœur Yaya Nanga. Très bien. Oh déjà, ouais ballon t'a dit bicolo ya batu déjà si va confirmer que non on a sa petite sœur donc il y a aussi j'ai où déjà sauté. Voilà. À ça là déjà me ça bien. Si vous avez même film, vous avez remarqué que vous avez leki, mais vous avez le colon. Si vous avez film, vous avez
naza mokie epa ya belle vie mais sikoyo mamu naosala nde sika motu mo boye na ba 2000 ekele ko na kokoma mpe ntango na kokoma ye mpe sikoyo asapusani déjà nosali nazolanda ye kaka donc e asalaka mosala kitoko makasi epuis nanga naloba kaka par rapport ya tableau nauti kotala mpo na kopesa mpe mwa leçon ezali omoni balobaka femme soyez soumise à ton mari des fois lelo bafemme d'affaires ebele basalaka bakoma kosala ba n'importe quoi yango etika na mitu ya mibali très bien donc soki ozala mobali oyo parce que bolingo eza koyokana eza dialogue soki mobali aboyi na ye ozala toujours obligé te ya koforcer il faut que je parle il faut kaka nakende donc quelque part na kati ya motu ya mobali ozotikela eloko moko c'est comme si derrière tes affaires il y a encore une autre chose eza na se wana donc epesa leçon na bato baza na bandako oyo ezaki ata bosalaka na bino mabe te na banzela bokendaka mais ezalaka mpe bien ntango oza na molongani apekisi yo oyoki onzela ezalaka molai nzela ezalaka molai ozomona okende mpo ozwi likambo parce que boyokanaki te na mutu ozomona donc ntango ozosala voyage moko oyebi ke mobali na nga natiki aza kimia apesi ngai nzela bandeko na nga baza kimia mwana baza kimia makambo nyonso epuis osali nzela na yo osali voilà parce que tomonaka déjà mibali ebele badiembelaka bakudiangana na nsima ya basi kokudiangana déjà na nsima ya basi pardon mama kolekango mwa mbango te kokudiangana nayebi te kokudianga na so tolobi yango tezalaka na bacontexte ebele siko naloba na pourquoi nalobi kokudianga na contexte olandalandaka donc mwasi soki aza na eloko ndeti kaka ofiba yango ofiba yango malembe mama ozala mwa mbongo donc mibali oyo bazalaka mwasi aliaka yango donc okomi kovanda mosusu petit mais costaud moko pasi ozomona donc mais mobali ayebi ke nzela ozokende eza mpona bien na bango mibale mais ntango azoboya mais laisse tu laisse ozomona yakoimposition moko ngai kaka fo nasala boye mobali atimbaka omona ke eza affaire te eza makambo mosusu. Très bien, mais aujourd'hui pour le déplacement la femme est capable moi si azali capable ya kosenga divorce na mobali ne pokaka akende voyage est-ce que ezali normal aujourd'hui que le voyage et ça la séparation divorce na kati ya couple kasi on a autolobati il y a quelque chose ezana se très bien et lo ezana se parce que mobali sort na yawa oui mobali nanga una taliti na suka te parce que moi santé déranger nga trop très bien ba film nyonso na tala mais film oyo na tika yango ndela ba quelques épisodes j'espère popé et kepe moula été cet épisode de Sili moi santé déranger nga donc voilà c'est simple likambo eza na se ayebi pourquoi azokende tadi place okende so be okekuta na mutu mo eza intérêt na yo ata na kangio moi sino kangio na makasi par exemple okokende parce que yebi ke na yebelo na okende osala très bien oko préférer te mamu na bomelo ko naza nango pona kende ko mutu yebi ye muga loka okende kosala kuna oui donc mobali soki akodintama ye oyebi suko dintama soki akodintama ye kokangama ye zela Zoa maman, Zoa namoni moi bilo mo me balé Zoa ah papa maman Zoa kakati ça et ko ça maman $2 $2 ko dinta maye ko kangama ye so ko kangama na mosi makasi c'est que tu ne comprends pas ozo comprendre que lo mosa lo sala très bien lo comprendre lo ni mosa lo sala très bien ngana bota ba mwasi nzamba sala ngana sexe ya basi mais na kata moto nanga lo lengi na se comporta katadi okotika lo mona kibu mwasi tete même na esprit ça trop dur makasi osakati na ko ma place oyo na no comité mais ngai ndé na vandi na komi yango na makanisi nanga OK donc soki na mobali ya solo noko vraiment ya solo yaya pena to baka yaya te me yaya ozo tia na boyini yaya pena to baka yaya petit basa kwa ko tadi utalo azotila te belaka wa mama te me ngala teleka olobi so peno yaya pena yaya pena nga solo no kanga manote no kombono kwa mibali no kangisa bilona bima en tout cas dans l'ensemble en tout cas félicitations à Yaya babiloko boye ils ont mérité bon tout ba trophée parce que
maman il y a belle vie à ça la ramsala au pas un trophée. Très bien. D'abord à ça la pas servi public naie. Très bien. Trophée au vendre on andako. Mais batu nandako ndé bazana besoin quelque chose. Ah oui. Faut nandako ndaka batu ba côte sandé biloko. Ce qui est bien réfléchi. Et non je loro mo bozo vendre sinon comme hôtel on ka ndako zozika te. Public ndé soit quelque chose. Est-ce que oyebi ke na ko to solliciter trophée ya Sinef. Trophée ya Sinef ya Mama Dinana. Eza ndako nanga. Trophée ya Sinef ya Mama Dinana. Mama Dinana na mois de na bosani date fona talango na trophée wana na mois entre mois de mai ou mois de juin. Mois d'août ou septembre. Ezaki na cinéma au féminin. Film moko ba Mama Bellevie basala ba Mama Ursule Pechanga Le Mal dans le Noir et ya qui ko prix. Ba ya opese trophée et trophée wana Mama Dinana dazwaka atiela ngo ni makele l'été. Et à la fin, ngai nde mutu na kina oluka trophée wana. Po kaka nazala convaincu que réellement Mama Dinana azwa ki trophée. Je suis allé chercher le trophée ti na ke et pas Mama Dinana apesi nga trophée. T'as dit eza lokuta te trophée ngo nga c'était pesa na ge chango pedo atananda kunanga eza appelé lokola misé. Siko trophée wana ezala kati lelo et pas nanga na palais. Trophée ya mutu mais ke vende pas na. Voilà ça que importance à trophée dans la vie, il y a bateau bataille la biso ezate. Voilà. Donc, mais au moins Mama Dinana, bien que trophée ça est pas nanga, mais elle continue à donner na bateau musala o do ezayi. On peut pas se limiter rien que parce que naza na trophée voilà. Donc yango moni Maman Bellevie to lo baté kazo mérité ba trophée mais azo mérité ba cadeau na ba produit ba bien encore applaudissement. Très bien. Dans son mérite ngo penza. Donc voilà yango ko sala ke pesa yesu su makasi to esengo wana ya ko sala su ya ko service au public na ye makasi en tout cas félicitations grande sœur nzamba lola a inspiré yo a inspiré yo donc makasi o sala ka makambo oyo et vous porter quelque chose dans la vie à bateau à la biso. Très bien. Et ça na mutu so azana za alobaki aza famille botate. Mais akala ntango ndako ne bazui leçon parce que talika. Très bien. Ebele. Ebele. Ah oui. Ebele. Parce que tali. Azo so ba leçon azana e muta bongo te. Mon père vient na ba collègue bien famille botate na pelongwa. Mais autant ngo boa kimisu, ye mo mon azui pe leçon. Très bien. Très bien. Mais agola kisate na batukina na zoki loko moko boye na part ya famille ya Bellevie quand il a patronne. Très bien. Ndenge mo pe na répondre que l'autre fois la question na yawa. Est-ce que yolobaki aza modèle ya batu? Oui, aza modèle ya batu belé mais basala rassembla balingaka kolaksa ingratitude. Bazo mona c'est comme si le rôle ndenge batu ba mona bango pamba ba mona loka. Non. Ako bima likolo batu nyonso. Lesinga na lobaka côté na ngai atala komi na mbongo belé na rozala lokola maman Marie France. Ok. Maman, merci beaucoup. Maman Marie en tout cas, faites les Kikitoko, merci beaucoup. Donc, on a évité ceux qui ont quitté, on a évité ceux qui. Maman Marie France. On a évité ceux dégâts. Dégâts pénés. Donc, maman pénal bien qui n'a kenda qui donc en tout cas. Côté de société. On a évité ceux somme. C'était vraiment terrible. Merci. Merci maman. Nazua. Elo comme pas maman. Ça dit, ngata na comme na mbongo ebele, oti comme na ngata ke bijou ce kindeni. Attends l'eau moi mukie. Tu comprends? Mais ça mon tout ça on a na poche l'eau comme lunga ça te mais kala nyati si ba biloko tout. Mais yo za na ba plan. Nyati kisi. Nyati kisi donc. Ba solo mama. Po na moni yo zo bimisa kaka te ko bimisa. Ti na moni ti vero e go tonda continuer ka go bimisa. Ah moi mtania ti kisi ba biloko, nyati kisi ba biloko. Pourquoi ba mona ça ba bijou Non. Or il souffre. Voilà. Et ça na ba te belé ba on a TV4 na bango ba olela. Très bien. Aibi ki na zo landela mutu mo bo apesa ngé loroté. Maman Bellevie quand na auto servi ba to ba biloko. Ozo mona. Auto servi ba to ba biloko. Et o ba tu musu ba le bien apesité. Apesa te ça fait problème té. Et o biso do yebi ki Maman Bellevie quand to lié to. Neti nga. Maman Bellevie quand apesa nga biloko na liango. Na tondi yango. Les orphelins également. Ma femme veuve. Voilà. Moi, je ne savais pas qu'elle partait pour les États-Unis d'Amérique. Nayuka kabayam que non. On accompagne Maman Place Moko. Il faut alobika kaboya bogeti kanga. Mais boya na ba caméra té. On arrive là-bas à kende kota là ba mère, ba maman veuve a tiqué la bango enveloppe ya kaki. Voilà. Or elle partait pour les États-Unis ayibayi ke awzala absent. Mais hier à azo qui n'est pas na repos. Ba maman peut batikali bazwa moi ntuaka moi de loko yo tchana mon. Ata biso to lobi ke lo ça va to zuité. Bongo c'est on a biso do za to ko luka pe to ko bunda na pe to luki to zangi ba fan te ba ko tindela biso. Bongo bana na ba fele wana. Bongo ba maman wana ni wana. Mais amoni kete
bango bazwa biso pe muke zanga kite to zwa kiango to zwa kiango we bango pe na tadinga pa na li na bani ndenge ça na émission na liaka et puis ngana za ti era za te bo ermo na zo lela fo no nyonga na ndenge nge ya mabe po carburant des fois et aussi la pamba na nzela c'est ka ba moi belle vie kandi so talié bo mona la patronne simple. Simple. Donc c'est ça. Voilà, petit mais costaud, en 2023, le travail, il y a des comédiens sur le plan professionnel. S'il faut yo critiquer au Kolobani. T'es Mikolo Nakati Bazali. Hein? Mikolo Nakati Bazali. S'il faut critiquer. T'es critiquer. Non, mais ceux qui... Mais ceux qui... Non. Critique à ma bête au fingi moutute ata mikolo baza mais ceux qui osent critiquer au fingi te mukolo za na torte mukolo azaka na raison mais est-ce que yo yebi que même le miel ce que tu me pèses mutu doit me la lisute tant que c'est mutu zaite yo mutu constater que le ekoti donc au suko ezaki il y a plein de gens qui nous suivent mikolo pe ba ebi mikolo pe belé basali mabe so na mina tout ka bordir et tout ama te ngai nana besoin ya bordir te moi j'assume mes propos, c'est la question Ngamutu Naza responsable nango. Et je te demande pas d'insulter, je te demande pas d'y avoir la diffamation, je te demande pas de toucher à ma vie privée, mais je vous demande il y a qu'à critiquer le travail, il y a des collègues nayo oyo basali en 2023. Je sais les mots critiquer, je sais. Je sais, les mots critiqués. Et ils ont sengaté faut insulter, je sais. Et sengaté faut dénigrer moutou, tu n'as lésé moutou, je sais. Mais le blême est allé et n'a quoi que le bélo mort je sais comment est-ce que tu se comportes là. N'a pas nini? Le blême. Si na moni ko baksa su te pour na moni vero ils ont risqué de tourner pour. Ozomona donc ça dit na bi ndenge to se comporter. Très bien. Ce qui na bi na loba ngana loba vérité. Vérité na ngo bimisanga ce comme bé. OK. Na olinga te na ba vérité moko boye na tiki ndambu na bomi mususu. Ozomona esenga ngena loba sko na loba ngo bien nyonso. Donc na loba bonga le mutu ayo kozwa tanga ayo kozwa et ayo tala bo amoni ki amoni pas le bibo et pourquoi tu vois. De la mukuse travail en 2023 et qui m'a bien parce que mon tout soit concentré na ba YouTube. Voilà. Très bien. Donc on a mis le bel raso qui moi belle vie quand dia za la raté casse. Public poto balinga batalani. Mais toza kana mama belle vie. Maman dinana. Toza na ba mama ebele ba mama mo sekapé na mona ki. Te na zo ba sens ni maman mo sekasa raté traité. Asa la film été. Na la bi na sens ni. Question na yo so le ba kezo simba ezo le ba ya mutu nyonso batu nyonso ko yango na répondre yo et ke nango mabe parce que mutu nyonso komaki concentrer na ba futilité. Très bien ozomona yango na lobi heureusement maman belle vie kandi azali ya servira public na ye dans quel sens futilité wana biso ke nango au moins que public ngo za servité grâce ya maman belle vie kandi alors ça ba biloko na yo o eza éducatif ozomona ezo longola batu na kati ya mulungu ya distraction batu bazo yela bango bazo ata tomba ta voilà basi la kokati nakobakisa mama na video koka oyo te yo kansinga okozwanga ozoli sute mama ozomona donc grâce na ye azo sala musala kitoko yango ezo longola batu na étouffement ya distraction bana poto si babaya na ba makambo batebeni batu subo mona kaso ya fini de ba sepeli na bango te ebele ya bato ezaki babaya balinga makambo te. Très bien. Ah oui a comment ça fa na Monica Bellevue côté ici aya talne Bellevue na esili ayo qui na bien et si nango. Voilà, mais petit mais costaud, s'il faut critiquer le travail de Bellevue, parce que ici pour ne pas et que na bandenge mo parce que na yebi déjà petit mais costaud ti era boy a critiquer na ye misala ya batu po ba ya bazana kati pour éviter le problème mais oye ce qu'on a ndako et pas na et pas ya na bangata ya bo mele biso marché bokata ngote s'il vous plaît ya belle va bo mele biso marché wana oye si ba moteur kata te bokata ngote ya bo mele biso marché ngana no futa batu $50 mais le comme passeport ya il veut $350. Tu comprends? D'ailleurs, je vais jouer pas na yé na enveloppe pas d'autres là yo mbongo ya ebele mususa ko comme na ba 200. Soyez bisanga. Muto ko benga yebo so atali na como olingo lo zanga bato. Ola. Abomi copa. Ya abomi copa so na ba enveloppe makasi. Yango bazolo ba ko boma théâtre. Oui. Ekufeli wana.
Mbongo pas c'est ça. Bien sûr. Ko bon théâtre ya ngwa. Moi tu n'as pas dit mbongo hein. Asomba koka des. Maman koko za $2 na zo tayo. $2. Ozomona. Très bien. Ezako sali théâtre, au sali film boye. Pour ba CDD c'est longo longo ba manger mbonda ba cacher ba milai ba producteur. Et si là tu es na YouTube tu comprends que YouTube eza mbongo yo. Muto na mona na raté. Très bien. Ça dit aux autres le mbongo en danger. Ngo ngabe ju musupera na fana kina. Mais jo oyo azaka nani? Donc mbongo mobo elekana compte oyebi mutu. Ah non, c'est autre mbongo na danger. Siko tu te mai na mo ba monto wana. Parce que ngana mo kaleza ko bengi mo mutu, ate mo 30 mo 35 kala. Wana ya sana na ba 50. De bande de YouTube funga YouTube ya toto bat comédien, ba bandi ko funga ba YouTube wana. Ozomona mutafuta pesi mutu kasha 50 ya futa ka kitoko. Ya belle vaza ki wana. Ngape to na moni ke no ngape na se wana pour s'il faut dire qu'on faut pas cacher à l'époque na kokaki yango te na zaki na moi c'est mais au senti que pour na respect na zara na faire ba papa na ba maman so bengi alors papa tu peux m'aider au moins mutazo pour na cacher no tazo parce que tu respect oui ozomona to longwe wana salaire matimba na moko na bu ce qu'on a rozango wapi ce que ba te bele ba mo sala boye pour ka ba kokana na bela ngapeka fana tsa enveloppe moko ka ya mnini ka wana kozongo wapi parce que yayo zaki na posomo déjà quand tu lando sima okoki mama kasi bongo te des fois ya mère s'il faut critiquer eza ngwana oui yemoka olobake ya maman linga ko faire souffrir batute ose osala musala o eza yano ya pasi et puis en fin de compte nango zelo ko mo boy raison pour laquelle ataka moi eloko moko pour se retrouver quand même très bien parce qu'on a nyonso wana na biso bato eza ke todana na babiloko mama longa te kope baby. Ouais, beaucoup fi. Parce que chaque moto fois landa intérêt na mbisa landa côté. Place les autres choses. Les bosses zaki mona mutu asali théâtre, asali filmer, ou asali filmer. So bengi maman bonjour, naza besoin ya sala ngata moi quelques interventions. Ah, Chris, naza laisser na tournage ya Etel. Mais tout ça na biso kaka monta moko. Mais asali ka ki sorier, andima ki déjà engagement mo. Au compte ça jour mususu te. Mais les nene za boy. Tant yo bengi ko to tant allô. Te Chris Chris naza occupé pour aller M6 no babenga côté mais ba sinala ko kake to sana tourner semaine prochaine on mimoneli côté moi moni nezali tika nami boyela ya côté poto ba benga côté nakeni. Aujourd'hui ce qui se dit que l'élévation de Bellevue des fois ça crée des choses na mitou ya bat surtout et pas na bino ba comédien vous êtes des jaloux bozo supporter yango te yango il faut ko monter ba scandale na air nyonso te na vie ya mutu nyonso tout alinga asatana te ke Bellevue un jour à cause la ozali OK pour ça la bango zaki azala ka lolenga zaki na ka asufa na epete ne bato balobaka wana asufa ndenge nini nga déjà à l'époque ya Bellevue ka de ya beso senge de logo fapiao ozo comprendre ya mbwa mbilinga beso senge et tout est kota na bengi tout est kota yo soko senge ozui ozo comprendre et lelo a commis na niveau a commis et sali batu soko ndetse moi keto na kati ya mutema na ah oui ba limite nyonso ba chake comme réponse na gope ça eza ki mutema mabe très bien comme linga yenda bonga muninga te comme linga yenda kota saka loso muninga kota tata kopa loso ko kota te so amoni ke no yozo kende moi bien et commis talakisaka nini yekutu aliboko mo sanga na lisanga pour combattre très bien oh boso bosa na ke élévation na yete mtaliko na makasa sai kindumba te boso bosa ke zana mutu moka pesa ki etango bo nuirier donc boyeba ke arokita te avant kita fo modo tre uta likolo et pas nzambe très bien pour amataki bangomba pas comme le linga zani a gêna tangu yazo gêné au sala kindumba par exemple et lokala ba bela ba bosa na ah oui tangu yazo gêné et bela ba bosa kindumba très bien tangu yazo gêné temps fort tangu yazo gêné et bien là, tout le monde a quel on l'a zémi. Ok, bon, très bien. Baké salam. Mais hier, azo liate. Azo matango, azo les panzambe. Et le lot a commis. Au yélo kamba la moko boé yété. On va continuer moi qui est mon amutema. Yo kanisi na nini na famille mutuno sabongaka. Na ba vie na biso to bota na ba famille nzamba tombola ka mutu moko. Yende mtosa nini asu. Même na Bible. Voilà. Yango na yebisa ka batu na bengaka il a patron Bellevue quand il a patron to ke na moko la patron parce que mutaleki na mbongo azate tabita ba comédien zela mutaleki na mbongo azate baza nani Fisto sai Fisto sai nali ambone na biboye na nenga mabete kasi ye muto amebenga patron ya ba comédien nyonso opi ba evre
Ouais, bah, Evre. Na critiqué, c'est mon papa. Na critiqué, c'est mon père. Okay. Je l'aime beaucoup parce que l'acception de là, il se limite au talabango. Na critiqué. Mais pour nous bien mutambongo, et ben appelle moi Evre. Na misala. Ayeba la pena bana bandeko bakufa. Maintenant na yokate ke fiso ça ici ya salisa muteteli bo mwana ye afutela kata classe non na yokate. C'est que tant tolo bela ba patron, tolo ngole pona toyeba na te, a patron na anglais nini. Pour côté ba Evre na nazati. Mais Bellevue quand il a patron na toke moko moko. Na bien ki pat la patron parce que mutaliki azati. Mais de tout na biso bordir te. Tabita ba comédien. Pourquoi na bien tabita ba comédien? Pour nani? Parce que la Bible tabita salaka ba Evre belé tanga kufa ki bato baleli babité. Yete sengela sanini azonga. Mais ba Evre belva salaka. Lelo suki le suki nzamba le baza molimo na ye. Ko lelo biso to kolela. Atata na hôpital nan ku ba côté morgue ala muka. Bato nyonso ba konyonga yesu pourquoi tu as permis aux Bellevue quand parce que ba Evre elle est belé. Na ken na benga ke envoyé spécial de Jésus qui saboke biso na monde de théâtre. Pourquoi? Na bi na famille ba tombola ngambo sauté. Ba tombola mutu moko. Ba tombola biso la théâtre na monde artistique na biso théâtral oyo. Eza Bellevue quand. Ya mona assassin asali, ayeko to asali, ayeko to asali. Elle travaille pour tout le monde. Elle ne travaille pas pour na ye moko. Voilà. Ah oui. Osomona manga kotela mabange belé mikona mbenge manga kotela mabange belé poani asala kali kamuke bwa teza pona bolamu ya bwatu ya yete ya akesela pona bolamu mutu mususu fo bo déligrer kaka poani po bo moni azana eloko moko bozo baka bozo bamé mabanga. Très bien. Nazalaka famille botate nazalaka abakou kité je répète nazalaka église au milieu du village vrai likona ngo nazalaka leki ya Bellevue kandi. Très bien. Nazali na yekanisimo mais je vais partager avec tous les hommes. Et les filles, vous ne serez pas épargnés. Nous sommes en 2024. Ma sœur, ne continue jamais de prendre les garçons, le col garçon nabino de dépenses. Tu as un homme oyo linga mingi, olinga mingi. Reste-toi juste avec cet homme-là. Noko, kolanda petit on a te ayaka moko aye azana besoin mon boué, asundoli yo au plaqué. À la fin tu penses que non yo za yanke non. Azwakayo garçon na des dépenses. En 2023, nous devons dire non. Il faut conscience wana ezalati et pas nabiso ba jeune. Pourquoi les femmes aujourd'hui ba koma kozwa nzoto na bango lokola boutique, lokola magasin, lokola place moko ya commerce. Disons non. Il y a kozala ba garçon des dépenses pour les filles et vous avez quelque chose de bien. Vous devez dépenser pour vos femmes. Et vous avez quelque chose Papa t'a dit, naina le belo moko très important. Et ça lenga pas siko ka moto moko lobi ake poto moko boye o etali nango makelele te. Na répondre les loko wana pona moni pa commentaire moi circuler na chaîne nga biloko. Ezoko siri ezolo ma trop poto na ye loba mité sans succès. Pour na auto détailler pourquoi tomber pour yeso aboa que la biso la monde théâtre. Très bien. Na auto loba ngote hein. Na famille na biso na famille normale ndeko bozawana. Lelo voyager ndeko no supposons na epesi exemple. Ndeko na kufio yate. Au kata voyage te. Oh non kata voyage non. Ah mais ba misusu pe koza ndeko akufi na kati na do voyage te na famille na. Mais ce que Bellevue kata. Rêve ya mutu no so c'est là que les États-Unis. Naza na voyage mutu akufi na Kinshasa na continue ka voyage to lela na biso. Bellevue kandi ya kata. Pour dire que le voyage c'est rien, tout est vanité. D'abord l'amour. Très bien. Diana Makila, ayoki sanga kufia zaki ser naye, mais elle se permet na kati. Asala kate loko moko ta banda kate e bandelte loko akene ko sala. Mais kati yango aye pona olela ndeko naye. Sikoyo. Aketu royo. Aotsa makelele ya nini? Asinale kutu atamuto te. Yona ngato yebaki kutu te. Bolibo tambusela nga ya par-ci par-là on lia ki ndokito ni. Hein? Olongwa oye koto kaka live kaka boye. Oya ozoke boye basala ko peut-être dit. C'est ça na moko mama. Oh ekoti te ça. Oh ekoti. Tala. Ozaki diba. Ba ko lia lo kindoki pamba. Olongwe oye awa. Nala besoin de la coca ko. Kaka boye. Tali tala. Tali kaka boye. Je suis là. Muta fanda na itakene ko pembe oyo yuni sanga yaya. Eye. Ko oyo yuni. Te soki ya bongo confiance ya lisuté. Ngala menis. Na soko onyo sebena etona. Namoni yo confiance yo na yam ndeke bomo kene ndenge moko. Bo entraîner na mondirba akomoko ta nager wana. Très bien. Ake ko pema. Bato ba za famille bota
oyo pe bazaka famille bota te poza pe bazaka famille bota te aza abakuki te aza amoureux ka ya théâtre aza pêche lover te amoureux du théâtre ayebi ke ah te akenda pema parce que aso servir biso mama to bunda ya kobunda mama faut kende mama aboyi to yebisi faut kende mais ekomika era ko kende biso basali on essaie bloquer ba complexité OK place moko obanda ko yungana essaie bloquer essaie ko ndi muntu ozundi mati non ndi mati ke naza awa funa ya awa nazonga boy nazonga non mais Belinda Kanda yebi non et ça voyage na kena pimisa mutu nanga. Et puis lorsqu'on dit repos, ça veut dire qu'il faut se repos et repos. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission parce que le caméraman est en train de connaître quoi, vraiment Dadjo. Bon, dire comment on va passer. Moi, yeza awa me Dadjo anase moi. Siko après mbongo a passer aux yeux, yobano kabolango na ba petite wana, okoza 5 petites. Et puis jour ana azopsanga vie na kebwe palais vie. Wana azana na chicon na poche. A fêté bien. Chicon. Mais Dadju awa mukongo ezo nyokoma. OK sunda OK susu doko nyokoma butu nzela. Na lingi eloko wana te 2024 bino nyonso fo bobala. J'ai besoin bino tout bobala. Yo pela molo koseki balliance yo kozoba ngai makambo na baloba na ngai te ebi likamu ya alliance wana nde créer problème maman nakola so téléphone nanga nazana ba message na ba appel donc je vite compris que nde nazaboy ezana bato bazela kande libala tadi et puis ba misusu babeli tension misusu mité mebeti misusu bosala ba calcul sur tadi oh yo otikala ozwa courage ya koyebsa tadi te que non tu vois lorsque je te vois mon frère il y a ceci il y a cela mais na tie kaka ba alliance nangami ba et puis fona bandelango non fona bandelango donc ba calcul oh nga mukolo nzoto na ebité cette année et kweya to kinega bo petit mais costaud vous serez là et ya moi, je suis un enfant de Dieu. Et I believe que cette année, le bon Dieu a faire tomber quelqu'un. Alors, on appelle la famille, a même na famille nanga. Il y a une famille moko. Donc, voilà. Pardon? On va pas de faire. Tété, pardon. Olobi nini? Tété. Olobi balongoli fo. Bo pala bafona banga yo. To pros don visa. Olobi balongoli mona mwasi mona famille na bango. Ba yeba tinde na famille na bino. Po bo koma eloko moko. Donc na lobi kasite tant ba ko bo koma eloko moko obali. Bah oui. Ngande na obala. Ebele koma babali bango. Te ngai ba ko bala tala. Ngana noko kandenge do lobaki ngana noko. Mama naza noko ngana vrai noko. Nga ko bala ngate mama biso ne photo bala tu sais ma belle famille faut base à la fière que ceux qui ba 5 même ata 1 euro t'as dit à pesi 1 euro na atikali ata na nyongote tu sais ça fait plaisir hein? Tu es conscient que ndenge za boy mère o donc à kota palais c'est à dire donc mère à ba petit pour mère donc ozwaka 3 enfants seulement donc mère à ba petit na ndenge Palestine que ndenge azaboy na tonga o nyoso basenga. Et bimande, puis même yo moi si au pesa ni 50 francs. C'est comme ça. Même pas 50 francs. 50 francs na yo zela lokola bino bolinga ba fête mingi. Et comme na salle de fête kuna ke sa folie na yo. Mais ce qui concerne la dot, même à ta poudre au dadjo tiaka nuit et jour yo au tire contribuer. C'est ça énorme. Voilà. Un dernier mot pour toi Kabona. En tout cas, je vous aime beaucoup. Na sepel mingi parce que na yebi que famille bota ebele ba koti 2024. En tout cas, nzamba zolokumu pour la biso ezaki bongo tokuta susu na 2024 en tout cas je vous aime beaucoup ba tout bolinga petit mais costaud ngape na linga bino mingi donc o azana besoin de contacter ngai na mona ba tebele ba osenga numéro ya téléphone ba tebele te mais pourquoi ne pas ka kopesa ngona ndenge ya faute maman opesika numéro wana pour ba tebele ils ont besoin de ça beaucoup de personnes qui me disent t'as dit petit mais costaud zo manqué biso. Passer seulement le numéro, ça va, tu vas un peu, bah, ça va rien faire là. Ah ouais, vas-y. Pas César, mais aussi ça coca pour la clé de pas César. Voilà, juste un petit de Montréal, je te salue. Tina Seko Sécologie, Motema Claude Massamba, Paris, Bruxelles. Je te salue. En tout cas, je vous aime tous, famille Bota. Je vous aime. Bapécha Lover, je vous aime. Badina Chou. Badina Chou. Je vous aime. Na bafana mama top wato. Je vous aime.
Baba Cook, je vous aime parce que je suis église au milieu du village frère. On a les qui a belle vie quand la patona, les cambona mototé, habite à comédien, envoyé spécial de Jésus Christ, saboké dans le monde de théâtre. Manga côté là, ma banga est belle. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés. Plus 243. Ah, sorry. Your number, yeah. Plus 243, 85, 62, 65, 584. Repeat. Plus 243, yeah. 85, 62, 65, 584. Na boya ko pesa pour ma finga le karamingi. Donc so ako finga ngai. Arme ba faible maman. Tango finga ngai. O finga na munoko hein. Yeba peke ngape na zana munoko merci. Voilà. Merci. Yo lobi yo poda munoko. Voilà. Dadju, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Une pensée à toutes les mamans du monde, une pensée à tous les papas du monde. 2024, c'est une nouvelle année. Alors, Makamwa Sikana vie Nabino, ça sera quelque chose de bien. Je vous promets, Batebele, Babengingana Yamelabino, oncle Mundir Bapo, Ayako s'expliquer Awa. Pona souka ya film naye, oncle Bado. Oncle Bado, Batebele, Balobi, et Sili Biente. Oncle Bado, Noko Mundir, aussi Sango Biente. Yaka ko s'expliquer pourquoi film est Sukiwana et qu'est-ce qui s'est passé pour que Mundir a souk sa film bongo. Je vous promets qu'aujourd'hui Mundir sera avec Tadi Ngalapa sur ce plateau une façon il y a qu'à répondre bino maman nyo soit Candistar. Un grand merci et mes sincères félicitations à ces messieurs. Dieu merci Mundir parce que vous avez promis et puis au Salika Ndenge donc Olobaki oncle Bado et en tout cas le vu Ezawana. Les commentaires, Ezawana, like, Ezawana, c'est quelque chose de bien. Nous vous félicitons, chers frères. Un grand merci aussi à toi, mon ami, mon petit frère, mon jeune frère, hein? Yamsi Yambe. Donc, big dédicace à toi. Un grand merci, Nabayenyon Sobozui, Libakou, Yakolanda Bisso. Viviane sera avec nous avant la fin de cette semaine. Une façon, Yakosa la paix émission naïe pour la toute première fois de sa vie. Alors, 2024, nous sommes encore tout au début. Il est temps de fixer les objectifs. Yaya, to fixer les objectifs physiques pour la lobby na biso za kitoko. Dadju, lobe ko le kalelo. Merci beaucoup.